Bandeko mbote na bino nyonso. Video oyo na sali yango pona etuta mutu oyo abomi tiala mwana na poison. Misamu pe poison. Totangi ba misusu te. Toyebite obomi bango pona zuwa tocha jalousie en français et kotisi haine. Ndeko na ngai Bible za ko permettre mutu moko te aboma mutu acha fin na vie ya mutu. Bible eza ko permettre te. Bandeko na regretter télévision bana ko sala na ebité vidéo na sali wana donc et maintenant les lancer na maintenant yoka yango te siko na yoki yango malheureusement mes excuses. Bon ceux qui wana o lekande wana mais oyo na sila longoli. Bandeko yo moto bomi tiala mwana na poison. Yo moto bomaki misamu naza sirpe oboma pe ba misusu. Oboma pe ba misusu. Mais ndeko obomba na yote. Yeba yango ke obomba mi na yote. Misu ya Nzambe ezomona yo. Misu ya Nzambe ezomona ba méchant na batu malamu. Miso pe ya Satana ezomona yo. Bible le biso na Apocalypse. Satan zoloba, je suis l'accusateur. Kokanisa te ke po yo servaka ye, ne ye a okote leo na suka na yango. Ndeko, yo muto chaki poison, oto chaka poison. Soki batindaka yo. Yeba yango kozo commettre péché de participation. Na muto apesa ki yo. Na yo muto ko cha eza ndenge moko. Donc, bomi bango ezate ke boyeba kite. Conscience no yebike to bomi bango nanko. Nzela na yo eza séjour de mort, lieu de tourment. Eko yamba yo avant que de l'enfer. Ndeko na ngai Tiala mwana za kobela. Misamu za kobela va bakata motema. Yo yebike eza yo muto sali nde mwana. Quel cœur! Quel cœur! Pe akufi oke kuna ko sala semblant. Peut-être pe ozo bomba na sur des œuvres bonnes. Ndeko na ngai. Oyo atelaki tiala mwana poison. Oyo atelaki misamu poison. Mari misamu. Oyo atelaki beba mususu poison bakenda. Malédiction ekoti na famille na yo. Bana na yo. Bakoko na yo. De 3e génération ti na 4e génération. Génération moko za na 100 ans. Bako zala kaka pasi na pasi. Oyo azoloba lero yo eza musali na Nzambe. Vous êtes maudits. Ngai te mtu na maudire bino. Mais la malédiction est automatique. Tangu tiala mwana kufi. Tangu mari misama kufi. Et pas yo zala kozaki ndenge nini. Et pas yo zalaki. Ozalaki ndenge nini. Même ceux qui a fini là ba combattant. Même ceux qui a blessé kabiso. Mais muta pesa ki yo permission pour empoisonner azate. Même a fingi ba diaspora, mais tozana na besoin ya komona kaye. Ndeko nanga. Yo avant kufa. Yo kanga bien. Na groupe na bino obozo ko empoisonner. Yo avant kufa. Bino avant kufa. Bo mona tiala mwana avant kata motema. Bokomona misamu,
Bon, on a besoin de soit poisonnant. Yozo bunda. Bakono tchona ndako oyo ya soin palliatif. Pa y batwa zelaka liwa 18 jours. 17 jours ya yo. Et kozalaka ya pasi na pasi. Ya kolelaka la hernions. Ozo kata mote mate. Ozo lelaka kaka. Pona nini? Parce que bomi nanko. Si vous avez dit que vous bondi, vous par exemple la koufi, c'est autre chose. Mais yo ko doit poison au tchela ye pour koufa. Au mon akaye li susute. Pona nini? Ta mususu azaki mbandana yo. Ta mususu mari misama azaki mbandana yo. Mais Bible les autres ils sabiso awawa. Tout ko tanga ngona Genèse 25 1 à 6. Abraham akina mbongo na ye. Akina basiboni. Akina Sarah Koufi, ayeko zwa Kentura. Na Kentura, ayeko bot, ayeko zwa susu, ba concubine. C'est-à-dire, azana mwasi na ndako. Mais, azasuna ba concubine, ba botibana. Tangu ya Koufi, ba bien na ye, richesse na ye, ba kaboli ngona bana, nyonso wana obino benga kabana makamu. C'était ses enfants. Balobaki te que ce sont des enfants illégitimes. Ou des demi-frères. On est pas français mokili, il y a Bible. Alors, ceux qui yo yeba quitté, supposons, algi bandana yo, et que yo yeba quitté, au monisco verset biblique, yangoyo. Ndeko nanga, tangu yo zo longo la mutuna mokili. Ozumo na ndegeni. Okoko zala na kindo quitté, mais tangu yo pesi poison kende, maintenant ndoki na yo différence zani. Différence que zali ke ndoki aliaka ngo aliaka na kubomba ma yo bombanete yo ko attaquer physiquement pas passer poison ndeko la ngai na ko memona wa verset biblique à partir de lelo na sengi na mutu nyonso oyo akona na video oyo pona nzambe pambola yo luko kabula ko mena 10 personnes. Luko komi sango na ba chaîne nyonso ya télévision, ya ba youtuber, ba politicien ba zoyango. Parce que on va poisonner tela mwana. On va poisonner misamo et outa la politique. Ba ko empoisonner les susu, mais boyoka ka ndenge ko sukela bino. Boyoka ka ndenge ko sukela bino. Mobutu aban musala na ye de 65 timbola na kufa musane zaiko bomba ba congolais ba masiala ba serpa de rai ba kudia kubamba dia kubanza kuko ja de die ebele o na yebi na kina kisasa mona kin parce que bino musuta mboyo ko ngo lukola ba villageois na ba mboka villageois ezako finga te boyina ba mboka boyina mna ko te Mobutu travail na sali ezalaki kaka ko bomba ba congolais et puis ko empoisonner aza wapi akanisa ike ya kufate amibenga ki seko bo benga nga excité ba kimisi na bana mikeo ba kutaki Rwanda. Mobutu a formé 4 personnes ba spécialiste en empoisonnement. Edouard Mokolo azakuna na ba service ba empoisonner bato. 7 yali Honoré Mbanda moko na bosene komona ye ba ba spécialiste ya empoisonnement lelo bazawapi 7 yali zawapi Mobutu azawapi Mbanda zawapi etikali Mokolo batu wana nyonso na tangi bandimaka teke bango ba kufa bayebaka teke bango ba kufa un jour ndeko nanga tangu yo yebike okokufa un jour zala na bolingo Bible zolo bala biso na Hébreux 10:30 à moi la vengeance balobi na yo to sur la vengeance Nzambe lobi garder silence vengeance esananga ya mwana na prévenir bino tiala mwana kei misamo kei bamusupe ba kei mais mutu akelaka bango azali yo motozana bisengo mukili oyo Bible lobi na biso tout est vanité de vanité toyaki maboko pamba tokozonga maboko pamba mompamba Mobutu akinai nani nini Mobutu azangaki bandako partout akinai nani
akende na nini ete ya yo sozo te ya yo tende komawa ko kontaka na biloko mukilité. Tout bien terrestre n'est qu'une vanité de vanité. Et ça, on a vanité de vanité. N'est que vanité de vanité. Pamba mon pamba. Et l'on monte au soleil. Bible les abisso l'amour du prochain. L'amour du prochain. L'amour de Dieu. Et amour du prochain. Ces deux commandements vont obligatoirement de pair. Celui qui aime Dieu le manifeste en servant son frère. Bon, yo frère na yo, sœur na yo, tu es poison. Qui ne nous a mabe. De toute façon, qui ne nous a la gâté. Donc, tant que tu as la besoin, azo bela à l'hôpital, yo za conscient que zangam traiter les poisons à kokufa. Quel motema? Quel motema ndiko nangai? Si quand tu as kufi, yo zwini. Tangu tchala mwana kufi, yo ozui nini? Qu'est-ce que tu as gagné? O gagné ndeli felo. Yeba yango so ozui na ndaku na yo. Oyebi kezalaki yo, talabana na yo. Talabana na yo. Bako souffrir na vie. Nazolo bana yo, ngaza musala nzambe, ezangaite. Tanga na nombre 14-18. Tanga na nombre 14-18. Okoyoka nkuna. Les iniquités des parents tomberont sur les enfants de la 3e génération jusqu'à là. Satan ne vante rien. Satan zoaga oeze na Bible atia en application. Satan ne vante rien. Tamata la bi anzama lo bayibo ya ale. Boko souffrir ya mona ba fayi mususu bazana ba mbongo ebele na lobia. Est-ce que vous avez badolite ndenge koma? Badolite vous avez ndenge koma? Ndeko ngai. Kokumi saka criminalité, kokumi saka assassinité. Okoya kokufa na péché de participation. Ezamawa. C'est vrai ezamawa komona ke yo ozo kata vie ya mutu, ozamba sala yo ozo kata yango. Obimi criminel assassin. Nzamba sala ki a vivre na eti na 90 yo kati yango na ba 60. Yo komi nani yo. Bandeko na ngai nakopesa mena verset biblique atake musali na nzambe. Balobi, malheur à celui qui cause les scandales. Ndeko na ngai Jésus a pardonné ka Jidate. Jésus a pardonné ka Jidate. Nzambe a pardonné ka Satate. Malédiction kolanda yo. Luc 17:1. Malheur à celui par qui les scandales arrivent. Il faut qu'il y ait des scandales. C'est vrai. Mais malheur. Zoa Biblia na onde konangai. Soki yo tina ba to poison te, mosala ba ninga mabe. Ta ba verset nyonso ozo yo ka aona ko chawe belé. Kanga télévision na yo. Luka o éteindre téléphone na yo. Soza mwasi lata kitambala, zoa Bible, banda kotanga. Eko teya yo. Soki mobile no azana mbongo ebele, azui basi, mobile no a péché te, Bible en route. Soza chrétien, mobile no a péché te. Peut-être les fautes na yo te. Pour na boye ba pasteur te. Ozo kende na ba selma pa pasteur muluba. Muluba pasteur muluba raté, azala raté na Bible. Azala raté, pasteur baza bato ya basi ebele, pasteur muluba la raté. Bozo que pas pasteur moko oyo autoproclamé pasteur azo enseignement biblique te aza mon ponamité mbala moko ba n'importe quoi. Ayo po vandi wana. Alors même ceux qui yo ozali na lobate oyeba kité mais ko na niveau te o empoisonner moto o mettre fin à vie à moto. C'est quoi ça? C'est quoi? Ah mais c'est grave quand même hein? Quel cœur ozana yango. Batu boni na RDC ko ba kufi na poison. Et quand on a yebi pe muto yo empoisonnaka ou bien o ya commandita ba opération pour empoisonnement. Et quand on a yebi yo. Mais Bible laquelle yo mabe. Parce que la malédiction est automatique. Bible ko et laquelle yo mabe. Yo na ba na yo. Na peso verset 14 et 18.
n'a fait ce verset dans Luc 17:1. Bible, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Nzambe mutakela mama chala. Nzambe mutakela misamo. Nzambe mutakela yonanga. Alobi boye, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Oyo loni okobuka yango, mekeba soko loni bakuba imbale, et bota kalem so 15-20. Luko yeba soko ngolo bani. Koboma mutu la poison. C'est grave, hein? Continuez koboma. Oko regrette mkolo okufa. Mobutu bakuta na kuna so combien? Azo kamwa kiazaka mkonzila mboko ya la terre des hommes. Kuna bazo bete ka ndire mutupamba. Yo mbongo zana ngona mokili oyoyo. La terre des hommes. Ozo mona neti yo zabo. Pana ngako nga pasteur na mona ko peta mutu pamba ya pamba. Na ki fatalo salaka. Au contre la cercueil, combien de mètres pa wakunda yo. Ya on a Bible la biso et loko leki bolingo zate. Mais yo tche jalousie na haine oko futa yango. Bible mtelobi ke yo ko futa yango ngaite. Galates 6:7. Les malheurs ne sortent pas de la poussière. Job 5:6. Les malheurs ne sortent pas de la poussière. Ba pasi pe minyokol. Et où t'as la belete? Ezali oyo sala yamona ndeko futa. Job 5:6. Les malheurs ne sortent pas de la poussière. Ezana bato belele lo bazoko lelaka, mais so afandi ayebi pasi yazo azako mona e pa yeuti. Pasi yazo mona ayebi e pa yeuti. Tant où ils ont trahir tout un pays, un jour, le mal que tu fais aux autres te rattrapera un jour. Mabe oyo salaka batu, un jour, et qu'on rattrape yo. Soko yebi Bible, ozana kimia. Yo sa mona ke yo sa suki nani, ngata ke mosala la nzambe, na so mono eloko te. Parce na yebi suka na yo, okosuki la ndenge oza des esclaves à Satan. Alors, si vous êtes esclave à Satan, et que ce qui m'a un jour. Si vous êtes esclave à Satan, et que ce qui m'a un jour. Toquez la verset biblique. Tangana 1 Corinthiens 13:13. Et ce que na nyonso na soloba, eloko eleki bolingo ezate. Neko soki yo sala batuma be. Na famille na bino boyi batuma wasala batuma be. Na famille na bino bozana ba député ba traître. Tindila bango biloko ezo concerné pe ba traître nyonso o bazo trahir mboka. Parce que bazo boma batu à petit feu. Ba pesi jeep na 21 000 par mois pour na nini pour trahir batu wa mona pasi. A trahir mboka batu wa mona pasi. Eza ndengi mona muto zo empoisonner batu. Ndeko na ngai nzamba ko pambola yo soki yo yoki video oyo oluki opanza mena 10 personnes. Peut-être que ça la bango passi oko sauver bateau yo bango batiki na liste pour empoisonner bango plus tard. À moins que baza la mitema bi bende. Oko sauver bateau. Ndeko na ngai biloko amokili eza vanité de vanité. Po okotika yango bandako tozo tonga batu musumu tokotika la kulala nango. Yote. Jour okomuna kioliko kufa batu oyo poisonaki batu oyo bomaka na sorcellerie babani ko défiler babani ko tala yo bazo betaka yo avant okata moteme ezalaka ndengwana. Siko yo courage ya kotelemeza susu te. Ya kosala boyeza susu te. Obandi koluka pasteur dina banza ya kobondela pona yo. Nakoya te. Obandi koluka ba pasteur, yo to finga ba pasteur, obandi koluka ba pasteur parce que comprendre pas ko kende. Ndeko yeba yango ke soki ozana na lieu de tourment. Soki ozana lieu de tourment.
Kune kozala ndenge nini bazwaka nzoto na yo bazotumba nde batumba bakoni na moto. Donc olelaka chaque jour. Mais nano ka faire te. Wana ezaka ka neti salle d'attente pour kende na faire. Biloko nyonso osala mabe ebimeli yo ezo défilaka neti na télévision. Tala makambo osalaka. Tala ndenge bomaka mwana butu. Bazolakisa poison ndenge ozotinda bayoki nopesa yango. Bazolakisa ndenge mutu wana soki nopesa. Bazolakisa ndenge mutu akokota ko hôpital. Bazolakisa ndenge mutu azolela mai na miso ezobima ye mpona yo. Filme wana okomona yango. Yango na batia biso toteyaka mpo bato bachange. Soki osalaki yango mutu ase akufi. Mutu ase akufi. Okofuta. Soki Nzambe asala biso boye. Mutu na mutu soka mati bis azana arrêt de bis ne oya kitaka. Mutu azui bis na azui train na Mantes la Jolie. Azako ya pokele na Château Rouge. Oh, yo kiti na Château ndeni. Ye destination des alliés Château Rouge. Yo kiti na Château siko pourquoi? Yo zana arrêt bis na yo okita. Ngapi na zana arrêt bis na yo okita. Mais ko bossa na te, son côté autoroute. To mati la bis, il faut foutre ticket. Soki o mati na autoroute, o sozo le kana autoroute. Na mutu kana yo, il faut foutre péage en France. Mais si on mati la bis, il faut foutre ticket. C'est comme ça, oyo sana mokili, oko foutre yabo. La parole de Dieu est claire. La haine, la jalousie n'a pas de place dans le corps de Christ. Je reprends. La parole de Dieu est claire. La haine, la jalousie n'a pas de place dans le corps de Christ. Dieu est amour. Dieu est amour. Et il veut que nous, surtout chrétiens, soyons porteurs de ce message. Quel message? Message d'amour. La parole de Dieu est claire. La jalousie, la haine n'a pas de place dans le corps de Christ. Et il veut que nous, chrétiens, soyons porteurs de ces messages. Quel message? Le message d'amour. N'a pas ça un verset. Cause la précédente pour vous toute la journée. Mais fanda na yo. Ce qui 20 versets, ce qui combien? Vanda na yo. Fongola Bible. Bando tanga kamale malembe. Tambola na kaba sataniste obaye pour ba combattre le bino bozaka précédente. Sozo tanga ngo ekozo 30 minutes. Tanga yango eko changer yo oko transmettre en pe bato. E musananga. Matthieu 22 37 à 39. Matthieu 22 37 à 39. 1 Jean 4 7 à 8. 1 Jean 4 7 à 8. Matthieu 5, 44 à 45. Matthieu 5, 44 à 45. Luc 2, 27 à 36. Surtout Oyo, Kutanga l'Ernios. Luc 6, 27 à 36. Jean 13, 34 à 35. Jean 13, 34 à 35. Romains 13, 8 à 10. Romains 13, 8 à 10. Galates 5, 14.
Mes chers frères et sœurs, la Bible nous enseigne que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ndeni siko yo poison pour tia la mona kufa. D'accord. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ndeni yo poison kaka pour na tia la mona kufa. Ba docteur résultat na bango ya suka balobi elle était empoisonnée. Misamu ebimaki c'était empoisonnement. Tango sataniste a pas ko sabino alba mioko Marie Misamu aki sirène te. Satana abomaka ba sirène na ye na âge wana te. Satana abomaka ba sirène na ye na âge wana te. Surtout ndenge azali kitoko ako utiliser pour abebisa mibali belé ako boma ete. Ndeko tango ba ko sabino faut boza rappeler na ba discernement. Sataniste, est-ce qu'il y a vraiment vérité? Pas Yahudi. Est-ce qu'il y a pas vérité? Ah, bon, ça ne passe quand même. Hein. Tala maman kalanga bazaba sataniste. Ti le lomoni azazanango par rapport à Misam. Misam za mwana mais Satan zo protéger, azo garder pour à continuer ko bébé sabato. Sharufa, sataniste, ana ajni. Est-ce que Satan a sabomi? Pourquoi? Parce que aibi ke a ko s'en servir na ye toujours. Satana, misalama be apesa ngo sou mingi na basi. Moi soka sali beauté abimi. Na mukolo ko be sabe mi bali 10, même 5. Parce que yom to lukambo ko me hôtel a BBC yo. Mais ya ko lukambo ko me a me mon hôtel te. E belé même na poto awawa. Mi bali belé bazo ku fopora kindoki basi me bayebité. Ya ku fila ka tendresse. Mais ayebité. Tala ba langage oyo bibana mnoko mwasi na onandaku. Boyokanga. Soki yo olala na mobile na otuna mwasi na yo. Soki olota kaye, bozo sala amour na butu. Ko kele sou musikate. Soki olota mobile na yo, ko kosa te, faut dire la vérité. Soki olota mobile au plus de 3 fois. Ki bo sanga na kabino na ye. To olota mwasi bo sanga na bino na ye, ko kele sou musikate, elle est dans la sorcellerie. À moins que copain c'est fort possible pour l'autre. Mais ce que l'autre est comme exagéré, et c'est la moitié dans mon bali. Il va qui misala. Satan l'examine comme belé n'a pas signé. Est-ce que vous avez mandé pour moi pembe mystique? Mandé pour moi pour tirer pembe mystique pour moi en côté. Est-ce que vous avez bâti dans côté? Et ça Satan a essayé si on se comporter boy. Tel là on a Marcelo, tel là on a Kabila, tel là on a Jaffa François il faut gagner. Oui, bi, bah si n'y est belé, mais pour nous accueillir, batte, nous coyer baliloba. Bah, mandé fou et tout le monde est tellement ouais, pembe, y a bizarre, et ça y a bizarre. Satan mutacha signe abisiko ozalabo, azoloba. Mais yo siko yebi na yote, on a comme ça, muta marque wana. Ndeko, soko yoki mutu alobike. Basenga nga toute personne abonanga. Kolandeke souste. Parce que avant basenga ye mutu, il faut azala liboso ndoki. So za ndoki te bako senga ye mutu te, est-ce que yo ozala ndoki te, est-ce que bako senga mutu? Po basenga mutu faut azala miso ofongama. Mais yo zala miso ofongama te basenga mutu neni. Donc tango ya zolo bana ko basenga nga batu na boyaka comprendre déjà que c'est un menteur. C'est un sorcier. Mais ce que tu dis, on a un docteur batté. Mais c'est un peu tout n'est. Mais malheur n'est que Bolinga raté mutaïb sabino vérité. Bolinga toujours doit avoir quoi ça cabino. Pour remettre les maboko. Lévitique 19-18. Lévitique 19-18. Jacques 2-8. Jean 15, 12 à 13. 1 Pierre 1, 22. 1 Pierre 4, 20. Oh. Hébreux 13, 1 à 3. Hébreux 13, 1 à 3.
Galates 6D. Galates 6D. Hébreux 10, 30. Nyonso ils ont parlé d'amour. Bandeko, lobi na lobaki makambo nzambe moko na salaki erreur. Romains 10, 17. Nga lobaki Romains 10, 7. Ezoloba, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et dans la vidéo 997 ou bien 998, mes excuses. Tant on a lobby, c'est l'équipe. Tant on a lobby, on a senti que dans Romains 10, 7. Bolimbisa. C'est une erreur, ce n'est pas une faute. Il y a une différence entre faute et erreur. Et ça, Romains 10, 17. Alors, bana nzambe apambola bino mawa na oyo na RDC azako commandité azako tindaka batu ba empoisonné mawa na oyo azako ndimaka ba pesaka ya empoisonné po ba pesaka mbongo na banzi ndeko na ngai pa yokozala soki eza yo oyoki message oyo maya miso bima yo metanga nyonso awa e lukanga numéro nange ezali 06 51 03 92 89 06 51 03 92 89. So za libanda ya France 0033 6 51 03 92 89. Il faut ça la 0033 6 51 03 92 89. Merci Nzambe apambola bino. Mutu même asali yo mabe eza ya koleka. Kokitisa mutu na mukilite, kokitisa mutu na sete. Parce que Nzambe azomona yo, Satan pe azomona yo. Et oye koyela yo na bana na yo na bakoko na yo, ekozala grave. Merci Nzambe apambola bino. C'était le révérend Jacques Tinapanza. Merci.